Toute vérité n'est pas bonne à dire. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Ce qui sujet le baki en mieux pas n'anga pas assez confiant qui n'angai. Aibi que septième bagarre à zaramuté mon monnaie à regarder ma cabo maï bayango. Tant on a joué le bano, tant on a joué qui tant. On a pas preuve, on a raté sans preuve. Vraiment. Mais ils ont un moutou moko o yonga na yoki. Nakotanga kombo na été parce que Azap artiste et comédienne. Parce qu'on a l'ingana yeba. Amour wana ikenda wapi. Vraiment. To comment na ba un moko kondimate que tozalaka na ba amour wana. Et le ko sala kanga ina. Et le ko sala kanga soki na vendre na salle examen de conscience. Na mituna ka quel que soit les problèmes. Oh, tu as linga mobile nangai. Mais il faut linga mobile ya batu. Est-ce que mobile wana yo vivakana ya zaka ya yo moko te azape ya batu. Mais tu comment ba niveau moko boye plus jamais non to longola ka babiloko yo. Ils en a les fautités. Ils en a les fautités. Son enfant no talande konanga souci. Vous comprendre. Son avenant, tu as la souci nangai. Nous devons saluer ma bé, benda et solana. Nous n'avons pas de discuter. Nous n'avons pas de le banati awa. Basalinga surprise car le 4 janvier jour anniversaire nangai. Bébé blanchi je t'aime na omelette baki ba bengisiye. Ba supplier babi non. Présence na yo awa na kati za remarquable. Ba tout na 7e bagage pe la azap azawa. Ozolan. Est-ce qu'il y en a les cas qui ont les réseaux sociaux? Ezaka likam ke biso bato to tikali. Que bandenge ni pour se protéger. Quel que soit les problèmes na moninga, quel que soit au monde que likam mozo comme la yo et bien comme la ki yo yebandenge ni se débarrasser bien aussi sango na moninga. Ya on a lo baraso tout ça na ba problème biso to evitaka. Tout le monde a des réseaux sociaux. Bon, un jour, les Cambodgiens, comme l'anga tamsus par exemple, l'anga septième baga, directement, batoubarozong, tamsus yona et bossu bongisa yona problème mais qui n'ont qu'à pona bon. Directement, batoubarko se référer à makam obo wela kinamu. So Raf Ngindou, félicitations pour la promotion, ça la rapport à l'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Suivez Congo Promo TV avec le PDG Raf Ngindou. Nanenga mabete Congo Promo Raf Ngindou. Boga, en tout cas, félicitations, merci Sito Oumela. Raf Ngindou, le présentateur de la force créative Congo Promo. Boroto, ça la force militaire de Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Congo Promo ne tombera jamais. Nicolo Congo Promo. Ouais, Balobi Raf Ngindou. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui t'orcos net in a film. Congo Promo, babundana nango. Raf Ngindou. Congo Promo. What a plus, what a des boss là. Congo Promo deux fois avec les boss Raf Ngindou. Une of les jeunes leaders de la artiste Nayo Congo Promo pour la promotion de toute la culture congolaise. Ok. Bonjour, bonsoir. Abonnés fidèles micro Congo Promo TV. Un grand merci à nous avons renouvelé toujours sauf les vignes et quatre nabiso. Et bien tous les bango tiki biso. On a déjà famille à Souzi. Mes condoléances na famille Mbappé na famille à Coco. Mes condoléances na bino et nabiso batoti qualité bandenge ni ya utambola peto milengele. Donc bon, ça a toujours scotché et branché dans la chaîne de Congo Promo TV pour nous toujours des nouvelles oyo bolingaka actualité bolingaka mais quand on a une attitude à matanga par rapport à matanga l'on a rosalana na septième bagarre to comme un peu kosola sur l'actualité on matanga sujet de ça makambu tellement ébélé en auto qui sur le terrain pour tous obtenir des informations na source mon caméraman moi ce qu'on fait on a déjà caméra pour mon invité n'a pas développé déjà. Bonjour, c'est ton bagage. Bonjour, ma chère. Merci beaucoup. Tout le monde faisait un petit coup. Et les qui un jour, moi, quand tout le monde peut suivre un coup. Artiste et comédien, il balait à la fois, il balade. Il joue salon de. Merci beaucoup pour la parole. Beaucoup faire battre ça à capacité.
au monde kokufa ya bato. Par exemple, na opesa nani ya papa Koko, tu dis que papa Koko bandoro bela, papa Koko boy na boy, papa Koko boy na boy. Ozoma. Mais siko Suzy Bantu. Abena ki makasi oui. Mais ay Koko ma bien. Ay ko sala réussite à zone l'hôpital. Na ko lo bani mité na zoka nzo pesa la ngati. Je comprends. Mais na zana choité donc funa lo bakaka. Donc, et ça passe même qu'au père de l'artiste mi balé, il y a minene à la fois. Donc, passe ma casse pour qu'on voit bande qu'on a le thème qui nous a basé au lieu. Et ça quand il comme que biso bateau tout tikali, que bande ni a pour se protéger. Quel que soit le problème dans mon ninga, quel que soit au monde qui est comme bonzo comme na yo. Et bien, comme il y a qui se débarrasser bien aussi sango na moninga ya on a le barasso tout ça na ba problème biso to évitaka tout marango na ba réseaux sociaux un jour les cambero comme la tam sous par exemple nga setembaga directement bato ba kozonga tam sous yo na ebosi bo bongisa yo na problème ezaki na nka pona bona directement bato ba ko se référer na makam o bo wela ki na muntu et comment oyebité kasi ezala ki bo muto na kufi pona boy tam ko muto na kufaki pona makambu na ye babilo ko na senga ngona ba ndeko na biso to éviter ba guerre oyo to éviter ba polémique oyo ezana ngona lifutité ezana lifutité so na va na otala ndeko na nga souci faut comprendre so na va na otala souci na ngai Suzy Nangai. Maman, c'est vraiment. Depuis que Ozaki Moto, Ozalaki na Suzy, en tout cas, tout le monde a appelé la guerre est sur qu'il a internet, qui est un tel bonnet, un tel, il y a eu na Suzy, en tout cas, pour le monde a été, mais il y a Suzy, maman, c'est dans Cambodie, et comme il faut tellement ébélé, photo à Kofi na Suzy, à Mobali, côté Kuna. Akufina souci ba tanga kendo ki bona boyo zaki moto zala kina ko éclaircir bato cause ya liwa ya sujet zani nga na ko éclaircir te parce que famille ne baza présent nga tant qu'un ami okanga moto ndoki seke yo popumbwaka pumbwana moto ane longo autant yo zuli kancha obimisela moninga ndoki donc seke yo poza ndoki donc tovandi na Suzy nalala na Suzy nalia na Suzy Suzy asala ba séjour mosusu na ndako na ngai mais aza pa na bango basala ne ba jour mosusu pa na ngai asala pe ba séjour mosusu nga mpe nasala ba séjour mosusu na ndako na ye nalemba pa na bango tokokende ambiance tokende biso ambiance air eleki oyotala bo tokotaka na ndako moi lokola azalaki na voiture mona toza na voiture ya moninga tokoti na ndako toke tovandi tolali tolamuka mpe boye bandeko ne balambeli biso babouillon wana tolie tomeli donc il y avait l'amour entre biso na biso parce qu'on alingaka na yeba amour wana ekenda wapi tokomana ba haine moko kondima te ke tozalaka na baamour wana eloko esalaka ngai na eloko esalaka nga soki na vandi nasala examen de conscience na mitunaka quel que soit le problème o te alinga mobali na ngai mais yo mpo olinga mobali ya bato est-ce que mobali wana yo ovivaka na ye azaka ya yo moko te aza mpe ya bato mais tokokóma na baniveau moko boye plus jamais non tolongolaka babiloko oyo tolongola babiloko bato mosusu bato ya bachoc te bato mosusu bakokaka bachoc te baproblème te tala mutu malade ko ya à partir ya problème oyo azwi na yo ayo moyo beza te nga nazoki ta ebela kosola na ndeko na ngai Suzy Bantu ntango nazoloba no temps nazwaki temps nga azala na bapreuve na nga azala navivaka te sans preuve vraiment mais eza na mutu moko oyo nga nayoki nakotanga kombo na ye te parce que aza pe artiste comédienne nde asiplie nga abi 7 nalingi kutu komona wana ba réseaux sociaux te
ngabi mesko na kosala koboni bato bazoya kosenga ngai baintervive otebi ozala pembe olobaka vraiment vérité abi oui soki bato wana baye lobela mpona liwa ndeko na yo ici le reste okota te ndeko na ngai mais sikoyo opesinga conseil moko eza bien estce na makasi oyo yo nzambe apesaki yo mpona yo benganga oloba na ngai makasi wana soki mpo ozwi yango ekovandisa baartiste comédienne nyonso osalisi réunion bimutu azanga te tolongola esprit nani kozwa oyo te ajoue te 12 pene wenge kota tina te 12 ekota mpa na biso ezalaka 120 nga bapesaka ngango 1200 ah bon parce que j'ai fait nasalaka 7 ans nalekaka na télévision te esaka makambo na nga kaka oyo eleka deja Diana auti okufa awa ezaka motema esusi tout ça pose bakokaka bashok te so otali bana basi mosusu meme etali soko otali monake oyo akokaka ne shok te neti biso wa oyo shok ebeta motu azanga bisika kovanda biso ba oyo shok ebeta motu dona efana ota boyelinga likambo na maîtrise yango na gérer yango na gérer nazwi ka motema monene na gérer sili kaka na bwaki yango kuna ekei so na raisonné kaka nayaka nanga mpa na ye te midi chez lui non ye te moto afutela so nakanisi kaka babeko wana nyonso oyo nyonso wana neti yango esili mbala moko nabeti yango kaka mais bato lokola basuzi baza na bato moko boye bazalaki bafille moko boye soki ovandi na ye ata soki todiscute ese ngai na susi tobanda kodiscute te ngai na susi tobanda kodiscute namona ngo na réseau sociaux te ngai na susi tobanda kodiscute ngai na susi mpe tobanda kolobana te nyonso vérité ngai na susi mpe tobandaka mpe kolobana te ozomona tobandaka kolobana na biso peut-être toyaki bato ya bakara tokutani mpe boye mais tellement qu'il y avait l'amour entre biso mibale ene botamaki te mais ozomaka tokutani esika boye omonake bamonake bino mbaye bandosola bien bomonake bobetani kara esala bino siko osola mais ozomona omona vimaka oya vers nga mwata msuboni nazoyeba yango lisusu ntango nini oyo mama mariale asalaka oyo nini ya baartiste comédienne komo nango ekimi ngai tozalaka na salon na bawileri boye tobana so olobana so na susi te kala susi bazalaki na RC Péchang isi mpe ayemba moko mashi boni tosololi nini azokana te bondeni ngabi nazali mais tobana osola na susi te mais aye pembeni na ngai seti boni mwana mama bien boni yo nangi nakima ye mpona tosola mpenza te me akangi nga abi nayoki nzala me yaki banda kala akoki mpo bana bato mosusu bazali mponaki ayoki nzala voilà me ayebisi nga abi nayoki nzala ngabi biso kutu mama nani alingai wana osasa bamaki otolia mama babeli abi tosala marche de santé tosala salongo bino bozoluka kolia mama oyo alobi sala yango tosala tokolongola basalite na baterase tosala bosolo wana totika kolia na ndako te totia ata biloko na minoko mpo toza makasi tosekiseki wana akangi nga mbala moko boye toki otika nga nasomba biloko na ye parce que ayoka te na mutu moko te ni na camarade moko ke non c'était mbakaka abeteli kingandi lisolo abeteli kingandi kisolo abeteli kingandi kisolo amoni ke koswana ngana yetikalaki biso mibale mutu ayebaki te ni meme pele ayebaki te ni meme zena la guerrière ayebaki te parce que bekiri na biso yango wana ko fani meme bomoni bafoto na biso topublie ekiri na biso eyakisaki yango wana tozalaki de temps en temps bongo j'espère bomoni meme bafoto na nga na publie kolia na biso kofana na biso komeya na biso donc tozalaki bongo soki tokozongisa amour wana te mais ki amitié wana tozongisa yango ata tosalaka ata semblant devant les gens na semblant tobanda kosala amour na biso ebanda kozonga ekosala baninga mosusu bayoka soni nandimaka teke oyo na oyo balobanaka te mais un jour bakolobanaka susu te totikanaka kogéranaka yenga plus jamais na kotika kolobisaka susu te seke yo moko ntango olobi bongo seke yo moko mabe nini osala motu wana osote premier
babiloko oyo totika yango tant que bandeko nanga ba artiste et comédien ndeko no sali o mabe benga esola na ngane pela to discutaka ngane pela to lo banati awa basalinga surprise quand le 4 janvier jour anniversaire nangai bébé blanchi je t'aime na omelette baké ba bengisi ye ba supplier babi non présence na yo awa na kati za remarquable ba tout na 7e bagay pela azap azawa Ozolan, est-ce qu'il y a les cas qui ont les réseaux sociaux? Mais les gens on a les réseaux sociaux. Mais les cas qui ont les réseaux sociaux. Vraiment. Donc, cadeau surprise dans le coma qui est là. Na yamba na kola kusoba photo na ba vidéo nyo sur zali. Na lelaki. Na yamba ki ndeko na ngai. To serana ki pa kitima emis sur pa na kitima emis jour ya anniversaire na ngai. C'est le national. Te sonité sengo. Et sengo. Mais quoi qui plaisir katnanga parce que ndeko nanga silika banaka makambo ans amonaka c'est comme singa na côté la ans donc ye to tsanaki ba yoy ya kinena kwa nenga pe na kena pona bana so benga nati atwanga bana so benga nati mais tellement qu'il y avait l'amour toujours l'amour entre ngana ye akoy pour boy na ye pe jour anniversaire a salinga surprise a sali vidéo na joyeux anniversaire na pourquoi wana a pesi baninga nanga batoto solo na bango batira ba statut oh to ma continue comme cliquer ba statut baninga bona fanda boye na anniversaire ba cliquer ba statut baninga boye mazo mona ye joyeux anniversaire à ma sœur chérie 7e bagarre mais kala boye cadeau à mettre Kazé Zokota et Sili briefer la merveille à Koti donc nazaki surpris na batrebele na yambani après na hôtel BP na ganga na kangande konanga na nzoto abetika ko matana litama abi eyo zakayanga esala kinga bien soki tokomi ko sukisa ba makambo mususu bongo bino boya te po tuna biso ke no bozo kana te pona nini voilà bobana tuna biso 7e baga musano mikolo zo ko avancer ndenge nini mais botuna rabiso yango te bon changer ma question mais botuna rabiso yango susté bokoma kaka kingana bazo kana te pona nini pona nini biso moko tozolinga to mipesa soni na ba réseaux sociaux to éviter eloko oyo eti bondeko na biso akufi bandeko na biso bakufi na ocha mingi papa koko te po azaki na guerre na batuti bien nani Suzi nde na ocha Suzi parce que yende azate solo na biso ndeko na biso akufi soki yo zalaki na problème na Suzi eza moment ko tia guerre na société eza moment ko leka na réseaux sociaux pour ba n'importe quoi linga public ne fanatique no population na yo ba mono que non malgré tout ba balo mabe sérieux mais yo garder toujours position na yo voilà pour ne que batu mususu ba choc tout à bango de so tout à ba etine e ngape funa loba na boy ba mona nga mabe te ba le bona mabe ba kuto na yango te botika batu wana yo monto bi ko na problème na Suzi tika batu ba loba ndenge ba ko lobe sengeli balo pour ne tinga na yebi vraie vérité nga na yebi vraie vérité ya ko soana ya Suzi na baninga na ye parce que azwa ki temps ya kosola nanga 7e bagarre j'ai des messages j'ai des voices pourtant musum de koloba ke non na kene na porter plainte ozana plainte na ba preuve na ozana porte ko plainte ya ko porter ngaiti mais en tant que moi na nzambe natali bo sujet sakei na rolingo za na problème na bandeko batikalité mais maman c'était né j'appelle que bien pour na roloba ba vérité mususu po baningo batikali te baloba pe kaka non baloba kaka toute vérité n'est pas bonne à dire toute vérité n'est pas bonne à dire ce qui sujet aloba ki yango nyoso pa nanga po assez confiant ki na ngai aibi que 7e bagarre azara mutema monene a regarder makambo mayiba yango mais na ko comprendre que non ba makambo nyoso tout o ba ndeko loba na ngai abande ko transmettre nga ba message o ezaki ya motuya obi ke na ko comprendre ce que mutu so alinga kufa mutu ayebaka ke na linga kende na ko ndima yango à partir ya Suzi na ngai bantule tala biso ba kiri na to ben ka bantule biso ba ninga na to ben ka bantule to baksela ele na suka bantule azui ton ya ko sola na ngai
Abi Tams de moi-même. Il y a des Tams de camarades na yemoko de moi-même donc yanga moko de camarades nanga moko. Na ko chulo ba voice auto solane ogo kanenga lo baka national et bandeli. Bonjour Tams de moi-même. Merci Tams de moi-même. Camarade nangai. Vous comprenez, maman, c'est en tout cas un choc. Maman, c'est tout le monde qui dit Diana va pouvoir à l'écart dans la émission. Il sera vraiment la vérité, ma belé, belé, puis partout tes comédiens, belé, ou babatler, pour Canada, ma cause, non, mais on dirait Suzy, à part Yoné, à Bétélé, au Makamounaï, on dirait Suzy qui est vraiment Makamou, belé, à Yemoko, dans mon thème. Arbi 7. Nazamwana, Nzamna Samila. Nakol les canards réseaux sociaux, t'es pour l'homme. Mais c'est une émission où la papa. Nous avons un temps fort. Nous avons la papa. Problème ni. Yomutu on outil na malade. Habité. Nango mobimba oyo kayango. Pour la émission na mobimba. Tant que mon émission na lila qui n'a pas qui passe. N'a pas qui vraiment passer. D'ici qu'on a zo capable. Talaka na zo kwata okoma bisika liwa place moninga na ngezate. Moninga na nga kufi ngai na hôpital parce que nazaki émotionné. Muta bisa kinga sasa journaliste nte soko yebi. Bien. Ndi muta bisa kinga. En plus na silike la qui est makasi. Na bine pourquoi ko bisa ba buzo baboui. On a vu que master na nga eza na hôpital santé zo déranger yi. Na bi ki a robima. Jusqu'au jour où bisa nga que non à Kofi. Donc, tu au monde na boy. Na otala kiti ovandi. Avant d'accord, Suzy. Nicolas tu les avant côté hôpital. Avant zonga sous na hôpital. Na mona Suzy, na mona ndeka lataki. Na mona ndeka cheki babage belé na maboko na ye. Na mona ndeka mano tumbola misapina ina o tumbola ngabi misapina vous mesala na musala te lamba te. Abi seti boni boy ko bi on we bi lamba. Nana mani nazana baleki nazana bana bazana ndako ngana lamba yo lamba kalisusu tout ce kana otala ina omone boyinde na oloba boyina omona ye mobimba neto bano osala ba black to oseka ngabe donc tita osenga kinga adresse na ponde oyo otalanga abi okomo abi yo nanu muta mukili okoma na nuwa ngabi ngana koma na yolo oh c'est vrai ngabi na koma na yolo seed na PCA adresse na le adresse kaka. Oh, non t'as pas pris 2 heures du temps. Non comme bombo portail na ngai leli. Même si moi na kino fongo na batala bo Suzy. Kwa simba moi na nga mos na batem. OK. Moi na nga misato. C'était fait à l'école. Nta bo Suzy. Ah. Ngabi Tams. Abi surprise te. Ya moninga na linga surprise susute. Maman n'a pas fait ça la surprise, papa n'a pas fait ça la surprise. N'est que surprise à mon souci à Suzy. Suzy au ça la dernière surprise. Abi nazo voyager na ngai. Ngabo ke ndo na ke Dubai na ke pema. Abi c'est nzoto mi bakisi ezo mela bakisi mi na ke pema. No ah moninga zoloba moninga masa zoloba. Suzy zoloba. Non ta Suzy zoloba. Abi na ke pema. C'est na ozwa tanga abi no zo kende wana so na beki ko pema ngo ya kukufa. Nina banzambe te akufa te. Ngabi a Suzy binga banalinga ba robe lemba lemba. Osomela nga ba robe lemba lemba ta 3 4. Ayoko senga ngai. Na tuni pimboka nini? Au revoir ma chère. Tout le sujet arrange quoi? Ta jupe de oui. Moi na oyo sujet simba na bateli yo. Na ibisiye. Ngabi ndenge zo kina so yelinga babiloko. Bobo na expliquer tout. Et ça langa bien makasa. Oh non il a yo. Tanto so na ici. Abi nanga na surprise mo na sala. Ngalo to alkolo moko ti. Ngabi ngalo to alkolo moko. Afongoli sac na abiso to mwana alataki catch o na makolo catch o bata tête ba yebi yango OK
Peut-être bayebi ketchup. Et ça ketchup Suzy Bantu. Bayebi yango. Suzy ala takango. Peut-être bayebi ketchup. Ce n'est pas ça makasi. Peut-être bayebi ketchup. Suzy ala takango na makolo le jour ayaki. Amimela nga ketchup mususu na sac, acha ipi papa na sac. Abisi mwana fungola sac. Kama na bimwana abisi fungola sac ubisa c'est nanga tomboni kabeza bien nga lingaka oyo tche na makolo c'est opeza bien nga bité na boyi nga linga oyo tche na makolo atomboli makolo mwana mwasi ya bato azu makolo atombola tche nzoto nanga kanda vana ikona tche ma poza kwa document boyi longola tobandi ko seka abi kado nanga suka ya mwana pisu ngabi mais yo lobi nanga ke ozo kende Dubai owela nga abi te mais oza kado na no na pisu na suka nanu yango wana nanu mais suki na yeba ki keza kado na ye ya suka ya liwa na ye na linga kina ndima yango te na linga kina ndima kado wana te kado te na ngana ndima yango te alongoli yango na makoloni ngana zuna lati ngabi nzambe ketchup batakito autant de vingsi makolo na ngai yo makolo pembe aseki ngabi Suzy atana makolo na mabele nanu yo makolo se makolo ndi mutu anetaka mabele te bamoka bisi mwana abi pesa ngai babushi eza na kati kuta bisi la tanga ketchup tanga azui ketchup ala tsa ketchup bi c'est ketchup oyo déjà basinga kinga yango pa ya ndeko mususu ozomona yo yango na ilaki oyo ngabi ngasko na zui oyo ye pesa iwana abisa tanga bakote dali kolomoko déjà abi longo bina pesa na kasi nani abengi mwana bi longo langa kasi yango pesa na lipapa nazo ngana lipapa na sa ko boni na bandi na ngako seka esi apesi ngai na elamba mo belemba lemba bona tongisa esi to solo le de tout et de rien le ayko simanzela na kiko tika kutava kenda bengi to grand frère na cousin na azaka kota bina za koto passer timbaga oya kozonga na oka bienti abane ko sentir bienti abi trajet na salle na oka bienti ngabi yo pe ko lia na yo comme régime au liété nintabi c'est na lia ki déjà na leki babé on nga na la balambela nga wana na sina lia ki abimsa ka mai ni na saki na inda meli ngabe mai bien pe me penza bien o mai penza oyo ba docteur ba commandant nga na omela ici Suzy na ngai na bimisi grand frère na ye ko zoye ya mwindu bwa aya zui abito zonga ndeni ngabite yelo kwa za na yolo abi c'était embouteillage ezaki makasi ngabite yelo kwa za na yolo abi ndenge nini akozongisa ye ngabi muno mesana mutuka ozuko kasko kotambola ba trajet mlaite makolo tabite atapona yango te mais malade P7 ngabia OK tanga komi na ndako luka face oyo ayo tinde na ngai donc moninga ayokaki siko nzoto salaki bien te wasko olobi nango nga depuis nazonga kaka mokolo wana nabela nazoyebiso fièvre nde fièvre nzoto malili nde malili mutu pasi nazoyebiso ya kosakana te lobi nde nayaki kokende hôpital bato nozoka ndenge nini na explike bango taka pamba bongo parce que eloko euti kosala oboye mikolo eleki ezalaki globi blanc ezalaki akomata globi blanc kutu tokoteste susu te parce que na bakisi topesaki o déjà c'est bon nde nayokoyesa bango nayebi te soki ndenge natambolaki mwa distance ya mosika na makolo nde esalaki nga batuninga outaki wapi ti wapi na bino outaki kapela okuna kote bamoto na ba3 pine sukaka ti kimwenza makolo pongaza diaso kimwenza koforce nzoto babandaka malembe mpo nzoto no emesani susu na banini wana ti
na ba distance milayi wana te donc faut banda malembe moi distance normal yo okende distance ya mosika yani to forcer nzoto donc nazwi so mabe moko nzoto mobimba plasi pasi lokoloko mosusu tilobi nde nakina osuka na hôpital nde nayebi sur osuka na hôpital ndomoni akekuta na hôpital abi seti na ngai nzoto pasi nakokaka suba traja milai te aliaki kaka mpona yo tuka mama sete ezala makasi en tout cas bandeko bocomprendre eza mpasi kobungisa moto azalaki proche na yo azalaki mpe être cher na yo donc eza vraiment mpasi douleur oyo mama sete est ce que basociété na bino bozalaka nango ya bacomédien ezalaka kaka mpo en tout cas kobela ya suzi koyoka ngo te aparte nde kokufa na ya nde bavideo komobimaki abelaki après ayokaki bien nde moko azoloba na bavideo est ce que bassociation wana ezalaka kaka bon omoni moto soki asa akutani déjà na vie aye comprendre que ata soki alobi likambo déjà balingi na bango ye te ata soki alobi likambo eza nango na ntina te ozo comprendre po ntango nga nakutanaka ne na hôpital te okutana na tournage naye kotuna question moko natuninga bi mais pourquoi oyebisaka biso te ke ozobela abineti surtout yo soki nayebisaki yo mutala liboso ngo opanza sango ke non suzi aza malade po olingi okoka shok oyo te ya malade na ngai na eta nazalaki nango yango nalingaki te famille nanga mpe nalingaki te moto moko bayebake non nazobela tokomi na biso déjà kosite mama se tozwa ota mingi te toyebi ke oza na mpasi talako tozoka koloba te mais vu que tokomi sur le terrain sho eza tozopesa biso ka information mpo azalaki moto azalaki proche na yo azalaki être cher pembeni na yo oza na choix tozopesa biso kama information attitude nini okosenga bandeko na yo ya bacomédien oyo batikali na famille ya famille libota mpe na bakoka eloko na kosenga na bandeko nyonso tolela suzi tolongola nano baguerre na biso tozalaka nango nano biso na biso na mitie na kati noka te noka pasi na mitie na kati tolongola nano baguerre na biso wana surtout na des groupes wana voilà tolongola ngo nano mpenza so bamoni les deux personnes baye na matanga c'est normal suzi azalaki ya bato nyonso so bamoni les deux personnes baye na matanga batika bango baye na matanga balela ndeko na bango batikela biso nano baguerre inutile oyo ke o ndeko boye po apusanaki pembeni na ye te po apusana pembeni na ye te na moment oyo kutu azalaki mwasi kitoko vrai nzele ya pembe atiki biso fille sans make-up fille sans make-up mwasi kitoko otali bokumisi nzambe atiki biso tolonga na badistraction wana ngai azalaka mosu akoloba te talika mosu akoloba eza te bandeko na ngai toyokisa masoni te tolela susi bantu toyokisa masoni te bafinga biso te batiola biso te oyo nyonso ekolobama biso to ankesi yango kaka ezala te ke non soki lokola population elobaki tikanga mpona lekandaki no répondre te badroit de réponse oyo tosala yango te s'il vous plaît tolela bantu tolela suzi suzi akei so bato bakutanaka vraiment en tout cas apesa mondo rivi kaka oshembo te ebele so bato bakutana ta na diana bakutana na mindondo bakutana ta na bango so bato bakutanaka kutana ta na bango bakutana na bango voilà vous comprendre tozalaki bongo na maafete en tout cas je kokoloba te mais vu que déjà tokomi sur le terrain aza na choix te tozwi ka moi quelques minutes après tozotika ye toyokuta epe santé na eza bien te mais à forcer kaka répondre na baquestion na ngai en tout cas bosabone masima na chaîne na bino ya Congo Promo TV bosabone ande place pano to baactualité na bino bolingaka mingi tokoveya bino bato nyonso donc à chaque fois que tu es sur le terrain, les messages pour quitter sur le terrain pour nous donner l'information pour qu'il ne peut pas
baimage ya matanga ndenge nini ezoleka mpe na baninga oyo mosusu bazoya koassiste bacomédien na matanga ya Suzy. Un grand merci à bato nyonso oyo bokozwa occasion kolanda émission, bocommenter, bopartager. Nga na bino tokutani prochaine. J'avais entendu et j'ai vu. Félicitations à Congo Promo TV.